Action. Bonjour et bienvenue à tous, ça dépend de l'ère à laquelle vous allez nous suivre. Ravi de vous retrouver encore sur ce plateau de Surf Buzz. Aujourd'hui, on parle de la sodomie. La pratique de la sodomie, est-ce bonne ou mauvaise? Ce sont des pratiques que beaucoup de gens sont en train de vivre dans cette vie. Et sur ce plateau, je récite un homme de Dieu à qui j'ai dit bonjour. Bonjour. Bonjour, pasteur Makaya. Oui. Je vous ai réussi aujourd'hui sur ce plateau de Surf TV pour essayer de parler de la pratique de la sodomie. Vous aviez entendu parler de la sodomie? Oui, oui. La sodomie. Vous avez entendu parler de ça? Qu'est-ce que ça vous dit en tant qu'un homme dédié quand vous entendez parler de ces pratiques? Comment vous vous sentez? Bon, c'est moi que quand on entend parler de la sodomie, on sent déjà l'impureté. Ok. On sent déjà l'impureté. Et lorsqu'on sent déjà l'impureté, on se voit déjà, on est à l'écart. À l'écart, donc on est dans les contre-nature. C'est ça le problème. C'est le problème, le contre-nature. Donc, ça dit que il y a une façon où il y a une façon où tous nango eza façon mokilese baby. Ok. Mokilese baby et mokilese ali na problème moko lokola mokili moko koti na kati ya mabe mingi o tokozoko kobima te, on n'arrive pas à s'en sortir na mabe wana parce que l'Occident a latissé biso makamoko boye ce qu'on ne connaissait pas. Ce qu'on ne connaissait pas, ce qu'on ne pratiquait pas, oui, et s'imposer quand nabiso, on ne pratiquait pas de telles réalités, telles pratiques. Mais comment vivre en haut? Tu comme qu'on vit en haut parce que tu continues à faire un mouvement. Ok, pasteur, selon yo, sodomie et zanini. Sodomie ezali impureté oyo Nzambe ayokaki mabe makasi à partir de Sodome na Gomorrhe. Ok. C'est ça le problème. Dans Sodome na Gomorrhe, Nzambe ayokaki impureté makasi parce que il devait s'ingérer lui-même en personne. Voilà pourquoi ayaki pour détruire Sodome na Gomorrhe. Okay. Voilà pourquoi Sodomie ezali eloko oyo même bato ya mokili balukaki basala ngo pa ba ange ya Nzambe. C'est vrai ça? Oui, oui. Okay. Parce que le temps oyo bibezo ba biso na kati ya mukanda Genèse 19 ezolo ba biso ke no ba ange ba koti na kati ya Sodome. Alors ba habitant Sodome ba ye ba sengi ba monde ba koti na ndaka l'autre ba sengi bo pesa biso ba to na to ye ba bango. Oh. Vraiment. To ye ba bango. Parce que ba komaki na esprit makasi, esprit à violence. Esprit à violence pourquoi ba komaki na homosexualité makasi. OK. Mibali bakotaki na mvutuma ya kokushe na mibali na mibali. Alors ba kriwana ba salité wana ekomaki tie pa Nzambe. Alors ebane ko sala mate ekoma ko sala makati ya Sodome. Alors falaki Nzambe ayako bebisa mukili wana na kati ya Sodome et Gomorrhe. Voir même ba ebisi l'autre ebisi ba habitant ya Sodome que non nazana bana na ngaya basi awa na ko pesa bino bango bosa na monde balingi babite tozana posa batu wana ya sika. Oh. Ba ebisi l'autre toza étranger oko majiji ndenge ni po ebisa biso batu wana te pesa so bana na yo tozana posa ya batu wana. Voilà pourquoi mutu akotanga comme na envie ya makambo na na salate akokoma nango makasi akoyeba susu kiboyete kiboye eza sauté eza susu ki donc kibo monto na ye eza susu kibo monto baby biloko za contre nature. Voilà pourquoi ba comme koyeba donc mutu akoti sika photo sala makambo wana. C'est ça sodomie. Vous comprenez? Sodomie et makasi na kati ya Sodome et Gomorrhe. Voilà pourquoi Nzamba tumbaki on a kanda. Et aujourd'hui et koti makasi na kati ya monde na biso à cause ya Occident. Okay. Mindele ne ba koti sur makasi. Parce que Mundele ninga yeba nyonso jusqu'au fond. Ayeba découvrir à découvrir tout. Oui, à s'abuser na nyonso tout. Ayebi à détruire, ayebi à détruire. Quand on parle de contre nature, ça dit que ayebi à détruire. C'est ça le problème. Sodomie. Vraiment, pasteur. Lelo sodomie, olobeli na Sodome na Gomorrhe. On a mon martelé pour na mibali. Mais là, tout le monde a pratique, voilà. Même quand on a vu sur Bassi, elles sont là. Elles sont en train de vivre dans la sodomie. Bassi entre bango, mibali entre bango. Bon,
moi je suis alingi sodomi mingi. Et ça, tu bien on est diable ou ils ont envoûtement. Bon, bana basi bakanisa ki soki tout d'abord bana basi batia ba privilège na banzoto na bango. Privilège ezali na nzoto nanga bomwasi mususu lobi na opesa nka mobali nanga. Ona lingaka. So mutu musu alingi na pesi esima. OK. Eloko liboso ngwana. Deuxième des choses, na ko pesa ye liboso te pour na za ba période mabe. Na pesa ye sima. Troisième des choses, moyen na pesa liboso te na za makila na règle. Alors, a pangusi na pesi pour mutu na za à l'aise, a pesi sima. Trois choses. Na trois choses wana et loko musu ba basi ba bosanaka, soko za na période mabe, o za na ba période d'ovulation na yo, alors yo pesi sima parce que super me go vanda kati na niveau analte. Oui. Super me vanda ko bima kaka. Tango ko bima ko zwanzele ko tambola e ko komati na nzoto bo mwasi. OK. Zemi wana e ko koma ka ko takaka. Tika we parce. Mais oui. Vraiment? E ko koma ka ko takaka. Oh, zela e ko legela nzela ni. Parce que contact moro et au salam oui, non parce que super me rekende wapi. Super me rekende wapi. Parce que niveau anal, faut tout le monde dans le pour muta comprendre bien. Na niveau anus ya mwana mwasi, tu ya mwana mobile. Ezawana et que super me na yo ekoti kuna. Ezana nzela ko kende kuna ezaka makamba ko bima. Ezama mo kote kende te. Ezama mo bima. So eza kisi ba peshi yo otia kisi na nzoto eko s'évaporer ti et si mais super mais ama izo que nous vendre wapi. C'est que bima na on peut. Bima parce que nzoto moi sur ekoti et que na libulu iboza kuna ke vandi siango kuna. So ke ko vanda penza bona poche nango e vandi. Mais ce que o wane ko vandela wapi parce que kuna ezaka na sorti kaka. Entrée zate. Ozomon. Entrée zate. De la morora qui permettra à sortir. Oui. Yé à recevoir raté. Y'a libéré. À recevoir raté. OK. Ce qui va te qui c'est parce que non suppositoire routier et qu'on s'évapore malé mais aussi les autres qui mais super mais autres en qui vont en dernier. Inutile. Mais alors tant que bazo ko sala yango biloko surtout ba penser na bango na pesi na trois choses trois étapes. Penser à Banabasi et Zaliwana parce que poser la pensée à Banabasi. Tout d'abord, mais sodomie et bandit de na homosexualité na bana mibali. OK. Et bandi na wana. Alors, sentiment na bana mibali wana et simba ke pas nzambete. Et simba ke pas nzambete. Alors voilà pourquoi nzambe alinga ki biloko wana te. Donc non plus loin sur lingi to commencer na Bible parce que peke ça makama so tina Banabasi to kokoma na yo. Tous allez à te recevoir. Merci beaucoup. Pasteur, pour ani sodomie dérangera basa la nzambe. Ceux qui m'ont dit que qui mutoye papa ndeza boye ngana yo sa tubela ngai ndina boya na vierge na ibbalite lai na yebeta mbalite ngai na pesa na ngara sima basa na nzambe boka pourquoi déranger rabino pourquoi pasteur musa ko tomboka bon bible zo bana biso na mukanda Romains 1 ko bani na 24 qui nous na 27 parce que les missions motos attendent autant gâté. L'émission c'est le temps. Alors, Nzambazo pekisa, ba contre nature. Nzambayo ki kanda, pe atindele ba tanfutuma parce que ba kende na contre nature. Basi baboy ko pesa sima, baboy ko pesa liboso, bazo pesa sima. Ce qui mutaza na posa tu nanga ke passer côté ni sodomie pekisami, na pesi yo Romains 1 bandana 24 qui nous la 27. Romains chapitre 1 verset 24 à 27 c'est un verset où bisika nzamba pekisi sodomie parce que voilà contre nature sodomie ça contre nature en tout cas là-bas nzamba pekisi nyonso ça contre nature ça dit quoi so pour battre mususu opposer moi ces questions tikana biso makamoko na boyo osala nga ya simate Bible pekisi mais Lucas verset azangote azangote mais epeka ke Bible pekisi il y a aussi des pasteurs version na bazana na mutute. OK. Parce que sentiment paysan ya zamutu être humain sentiment paysan est payé l'équipe pour verser na payer pas na ngote a tout une version na za na ngote et puis c'est verset oui na tout nyo tout sert na verset nini na tout na basi ya tango lobi ka mona ezaka mabesko verset ni ozana
oh tant mosusu aza mpe chantre tant mosusu aza mpe adoratrice tant mosusu aza intercesseuse mais aza na verset wana te soubassement biblique exact. Aujourd'hui bato batangaka bible te ayebi kaka abi amen asepeli ndenge bateyi mateya nsusu esepeli c'est bien abini akei c'est tout mais kotanga bible bato baza nango te mieux bavandela na internet akota kota sodomie kota pornographie porno eza bien kuna baosala na nsima kuna avona kovandela yango c'est ça le problème. Alors sodomie eza mabe ntina bible epekisami nazo répéter bozwa Romain 1 24 kino à 27 okomona bisika oyo nzambe apekisi contre nature wana. Dans ce que pasteur tolo basodomie eza pratiquement diabolique. Eza diabolique. OK. Eza diabolique. Ce que c'est diabolique te nzambe nga tumba Sodome na Gomorrhe te. Vraiment. Eza diabolique. Ce que nzambe akiti c'est que diable a primé makasi fo nzambe akita sala. Parce qu'on a vu que lobby biloko etindaka bandeko basi ba pratiquer ba boya na bango ko pesa liboso azopesa ba raison na yo ba raison oyo numéro wana parce que pona mwa mobali pona mwana mobali eza biloko oyo esalaki sentiment ya mwana mobali. Tout d'abord mwana mobali kozala PD eza diabolique. Aza PD eza diabolique. Donc amikoti sa yemoko na makambo eza sentiment moko dia eza mvutumba oyo milimo ya mai na zambe lataka mutu. OK. Banda bo mwana na ye azalaka bongo azalaka lokola mwasi. Banda bo mwana ese lata ye evanda na kati na ye azana bilembo wana. Azokola na ngo soki ba parani basala attention te akomi kosala ngo kino na kimukolo ko benga baninga na yami. Tanga za bana mike. Vous savez hein, lelo on a sepeli bato bakomo moya bana ngaba na ningite basakana bato basala ba raison. Na bana mibali so basakana bana mibali basala ba jiwana. OK. Bana mike sala papa ngana za mama. Oui, ça papa ngana za mama. Na âge à 12 ans basala ngo. OK. 13 ans, 14 ans basala ngo. Ozomona, moi na 14 ans moi mobile. Amoni ke chéri mo lelo bana makomi kosala ngo mais kalizaki 13 ans amoni ke amona simba mona moi c'est zatemi. Bango na bango bana mibali. Moi mbala pesi sima azosala. Bana mike basala kayango. Bana bakino sukona ba mai, toke sukona mai sika moko. Tulunga toke na zamba. Toke moi boum mombo e. Moi boum mo toke sukona toke na biso mibali mbato sambiso na piscine kaka. Basala kayango. Je te dis bana mbe basala kayango. Ngana koliti, ngana zeki mwana mukie. OK. Ngana koli, ne tape na nga lelo na leki makambo ebele. Ebele. Parce que yo poleka nango. Na leki makambo ebele. Tina tunika parce que yo poleka nango. Tina leka na ngote. Pasteur alobi ya leka na ngote. Na leka na ngote. Vraiment. Leka na ngote. Pasteur, on peut aujourd'hui dire que pour vous, ma fille yo ba conseil bazo préféré à garder jalousement virginité naie mais à pesa naie sima. Hein pour na yo ba fille bongo balobela ko nini tango zo ka fille mo lobi ngani na bwe ngana batila na ngana kanga kumba nga so lingi to ke na biso kana ndenga simeleki non. Ah oui. Na tike na yebi peu a fille basaela ngo ndengo wana liboso te ayebi so zwasima pour na ye raison na ye omoni souffrance ya sima wana alinga mona ngunde ozana na souffrance souffrance ya sima na alinga mona ngo. OK. Alinga mona suyi alingi pasi wana ya sima wana alinga sentir yango wana ye posa na eza yango wana liboso wana so akengeli yango to akengeli yango pona likamoko boy. OK. Donc on a intérêt na yemo. Aza ba intérêt mo rasaleli yango. Mais surtout sima wana eza diabolique. Eza ka bato milima bene mbalinga osala yango. OK. Eza pona bato milima be. Si meza pona bato milima be contre nature nzamba sali normal. Yango wana eza pona bato milima be. Soko moni muta osala ba pratique wana mingi. Azalaka na bamvutuma na kati na ye lata ye se vanda na kati na ye. Esalaka na kati na ye. Ou aza muta ba science occulte ndazo sa biloko wana. Ou aza mutu ba nganga kisi yenda osala biloko wana. Tango osala biloko wana ba pouvoir na ye ezo mata. OK. Toyoka bato mingi ona ko tanga kombo te aza politique azana mwasi te mais azana mwana mobali a peda zula ependako. Oh. Oui. Afutelaka vanda. Afutelaka ndako. Donc kama na ye bani. Kama na yango wana vina eta mususu ya politique amataka partir yango. OK. Azana kama na mwana mobali. Asala ke pe bazua.
Na bazua. Encore pas pédé bazazua makasi. Yé mon bali passer na pédé na yezu moi si na pédé zoua. Vous comprenez? Vous comprenez que eza biloko alingi pouvoir à mokili. Alingi posa ya mokili. Ne etindi asala biloko wana. Ka pona mbongo. Ka pona mbongo. Pona mbongo basala ko pona mbongo. Dans ce ya kese ni na bato ba okelia banien. Ah mais contre nature. Nyonso wana ba contre nature. Contre nature maman. Contre nature. Contre nature mutu wana aza déjà aligné déjà na nzela ya diable. OK. Soko bongo le motema rapidité liwe kangi azaka na nzela ka moko. Il faut se repentir normal paix vrai. Contre nature mutu azo ke nekolia ba nie oyo mutu azo kosu. Donc contre et ça na nzela kendaka na bisika salité. Bisika bosoto. Mais ya mikomisi na Mais ya komisi ya kolia contre nature. Voilà ezo ke ne wapi to ko mona ngozo ke oui, c'est bien sûr tout le monde proprement na Dubaï. Ndenge salami. Nani mundele. Toujours mundele. Mundele kaka. Kaka bangonde bazo bebisa biso. Mundele akuti biso na Afrique to tambola na biso bolumbu. Ils a problème été. Mundele akuti biso na Afrique to jipaka makasa awa to tambola biso moi moi ça mabele polele et ça na nkino lelo. Osomona na mboka luka ba Kenya ba Zambie. On fait fokuna et ça na normal. Bon batambola attention boko mabele polele et ça non et poser problème était. Mais mundele tanga kuti ndengwana ayiko kotsa makamu mususu bozo tambola ka yo fele ka bo biso yo fele te ndenge za bo foko samba yango akoti makamu mususu mama mutu mundu abandi boko samba abandi suka moni moi c'est fona samba yango ozo comprendre mundele mutena makambo wana violence ute pa mundele biso ezalaki bongo te vraiment parce que sodomie ezali violence. Oh, et ça violence n'est pas d'accord, bah ça deux personnes bah yokani. Non, et ça contre nature. Oui, et ça contre nature mais non on appelle ma violence. Voilà. Et ça violence. Mais oui, ça violence c'est pas. Par contre bah yokani mama mbongo ezawa to leka. Bah yokani mama mbongo. Mbongo ezawa leka. Ba leka. Na luani. Mais tant on sala yemo à ça conscient. Oh. Mais ça conscient, tant on ça conscient, à ça contre nature. Na mo y a pas na biso ba ko kangayo. Non mo faut ba kangayo. Normalement, tant qu'il est africain et pas nabiso. Et pas nabiso, africain, mususu bandima yango, botuana ndima yango. Ok. Botuana. Mais pas biso non ton ndima on biso to kondima yango te. Mais basé belé partout au monde avant. Basala kango mais biso to kondima yango te. Ba parlementaire ba kondima yango, ba kozwaka etumbu na vie na bango. Biso to kondima yango te. Parce que Afrique, au royaume longue banda na royaume Congo, et banda awa na en Afrique centrale. Biso za bantu, biloko na to sala rango te. So bokum ko sala rango bokum zo biloko ba occidentaux bokum ko tsango et zo boko tsa libabe na famille na bino zo kota la libabe. De génération en génération ko kota. Et ko kota la bango. Oui. C'est ça. En tout cas, pasteur. Oh, vraiment. C'est ça. Non. C'est ça. Les autres sont mon makambo na kati mboko. Est-ce que ba sentiment wana est-ce que muto amesa na pratique wana? Sur le plan spirituel aza pe ko kanga vi na ye? Oh, maman. Tout d'abord contre nature ezali eloko moko il y a spiritualité à côté. Tout ça la spiritualité à côté, spiritualité normale ezali o ya nzambe. Spiritualité à côté ezali à Satan. OK. C'est ça. Oh. Et ça c'est Satan. Et ça mabe, bana ba bebisa mokili, banji ba utaka likolo te, ba yaka ba coucher na basi assez, ba boti bana mongo baza makasi, violence koti, il fallait qu'ils nzamba bebisa mokili. Alors non, il faut te ya batu. Faut te ya batu, c'est comme ça. La spiritualité mongo zali contre nature. Ça dit que non tant muto ça la bongo spiritualité n'est à zéro. Un pasteur azali PD. Yoka sazo imposer maboko ponani. Azo bebisa batu. Azo transmettre avant qui pédé. Oui. Azo bébé sabat. OK. Spiritualité c'est pas na yango zo pe sabat. Nzamba zo yoka ete, wana zana demo za likolo église kuna zo guider bango. Donc demo ani mtalo ra baton de commandement. Yé mtazo guider bango. Parce que azana lien na yé. To benga na droit benga un lien de causalité. OK. Vous comprenez? Lien de causalité ça est loko moko esala ki no po esala mandengo wana. Ça dit que zana demo mo za likolo église. Pasteur, mutu moko bo mesana na vie à sodomie, à pratiquer kana yango et tout. Tout le bazamba sali grâce à Bali. A comme ce qu'on a li bala supposé à Bali par exemple on sala nzambe. Ce quoi comme wana et comme on sait ngake a ko kani ko satisfait na voie normale.
ye kaka pose à satisfaire kaka wana musala nzambe siko arozala obligé à se laisser emporter to à relaxer na délivrance to mama muso ebeta mawana maman na matière etali sexualité faut za la makasi na matière etali sexualité faut za makasi polonga faut za vrai pasteur polonga oh faut za pasteur moi makasi non faut za na connexion na nzambe à tout moment. OK Tant on va ni bozo sur la nzambe pour la matière sexualité yo so comme prêt sentiments na yo moi c'est biso asa bozo de bolongo bilamba bozo na mouvement il faut qu'on va parler les bozo de ba caresse tout ça banini on côté moi c'est biso banda na nokuna donc comme la position moi biso que no banda kuna Saint-Esprit face à la vraiment maman il faut za la penza na connexion sur la nzambe à tout moment on va ni bozo sur la nzambe Punzamba ebiso Punzamba na moment parce que na toi moment Yesu Masia toi moment Adante na moment Adam aux échec na moment Yesu Masia moment de grâce on ande aux ya kolonga parce que comme Jésus Christ c'est ça le Saint-Esprit est venu pour nous ndia ko kamba yo pour na place wana mais na minute wana eza passe ceux qui passer à ebiso que non ngande za so moi ça bina ngabona boyi bon passer nzamba ku mama pour za makasi. Vraiment. Donc c'est que... Et ça facilité. Et ça facilité. Mais la Bible nous dit que la chair est faible, l'esprit est bien disposé. Voilà. Moi je me dis que quelqu'un qui a le Saint-Esprit, ça facile à réussir. Maman, au moins les moutons pour nous bien. Donc c'est que pasteur, comme la situation, non? Ma solo tout déjà carré. Donc ma première étape, non, c'est vider. Oui. Tu continues sur quoi? Donc poto yango. Ce qu'il faut marquer bi. Mais il faut les grands là, sinon on n'a pas bien qu'on t'a bien. Mais sentiment où tu habilles. Il faut bien les années. On est comme le bachilumbu. Donc il y a des problèmes. Les Cambouana, ils ont des sexualité, ils ont des Cambouana dire pour monter cocaïne. Dis, au moins mon cola zo kuya likola mwana mukie. Au moins mon cola ils ont moi c'est moi mobile azo kokate na étape wana. Azo kokate. De na minute ayebisi ote metango bosi bolongo bilamba bobani makambu déjà tout ça bo kene yebi kene ya boyenga na okena na okotena ndela lu tango okota nzelo abiso mais te faut kene songololo ozali na position wana abiso zala boye kende boye mbala moko donc sentiment no ko kende mbala moko ozomona okene mbala moko mais siko faut zala makasi tango mutu akoyoka be te passer ngai vona loko zolo ba ya zala makasi et Saint-Esprit kambayo la chair est faible mais l'esprit est bien disposé. Amen. Que ton esprit soit connecté avec Dieu à tout moment. Pour que tu puisses réussir. C'est ça. Vraiment. Parce qu'il y a quelqu'un qui a vécu dans la sodomie, comme ce qu'on a mariage. Oui. Comme ce qu'on a mariage. Azoko kate, qu'on soit satisfait. Il faut ça nini. Tout d'abord, parce que si j'ai la masturbation, na sodomie presque ndenge moko. Eza mutu akoti na mariage. Mais azaki na esprit ya masturbation makasi. Moi mobile. Puis na bibango. Abali. Moi sinandako. Ba coucher na moi sina satisfaire moi sinaye. Mais ayuka ka bien te. A mesana masturbation akoti na douche. À que sa masturbation. Moi na moi si. Abisi mbali na ye. Na bona ngo toucher ngate. Ça no ka masturbation. Biloko na kati ya libala ezalaka. Ezokoma. Ezoboma mabala. Sodomie. Moi na moi si mesana ke non. Akutana na mibali moko boye. Soki ba juye na sodomie kuna. Donc à sentir qu'à se sentir bien siko. Yo oye. Au bandit papa amuna bien te ayebisi yo bino ma femme je suis chrétien c'est pas bien tout d'abord ouais tu es chrétien mais ceux qui sont pasteur donc pasteur ils sont pasteur la femme doit être préparée bien avant pour akotanda ka pasteur voilà pourquoi moi si à pasteur faut préparer bien avant faut ça kana pasteur na kata fiançailles na kata église ba maté tout ça bani c'est ça mais au hasard chrétien et que a commis na ndako na ye et que mobile atengai akomuna ngo bizarre est-ce que moi si on a bongo la moteur makasi au moins te que besoin de perdre ma ce qui osate moi ça na ko luka moto asala ka bien à Nice
tout le bango combo à récupérer. yo moi ça la rajete est-ce que moi ça la rajete pasteur moi ça la rajete moi ça la rajete donc moi c'est ndoki hein moi ça la décision moko makasi moi ça la rajete moi je suis sur les posa na yé il faut coca OK so kokite à cause de la satisfaction akolu kalibanda akelu arota otonda oui moi ça moi c'est ça black était ah pasteur mutasola la nzambe mutasola nzambe moi si basakana kana ete olali pongo la mungi okuti wana basi babete masola nzambe mamba sola pe boye ba ti lo to yeba kabiso monde to yeba ti lo to yeba rapete c'est ça vraiment eza ndengwa ça dit que non moi si pour ça na ye alingaka osala yango yango siko contre nature wana et pas moi c'était la réalité à moins que moi si le basi bakomi ko sosola basi bakomi ko sosola bakomi ko boya ba position wana ya mabe wana ozo le kamba film pornographie bazu ko boya yango na sodomi wana mais basi mususu bandi maka yango azala ndaka libala amesana na ndengo wana il faut vraiment mobali azala makasi pour na kolonga ye pour noter moi ça la hypocrisie hein a osana ngo libanda koto azongi na ye mamelo oh calmement et bana on peut et oui bana te bon moi c'est ta outi ko bima mobali sikoyo après une heure de temps ki mobali monsieur yebana yebana raté oh ba professionnel baloba yebana ba expert baloba nga vraiment kama nga sokolier libanda ba nga na kangoka tamsu ba sensation ba sensation ba sensation ko yebana siko pasteur comment vous avez réussi à s'en sortir na vie mutu ici a commis sango vie quotidienne na ye mutu ici a mesana nango mutu ici a comment revivre nango pour na ye comment nango vie na ye quoi hein siko comment on peut s'en sortir na vie wana délivrance kaka délivrance kaka conscience na ye aluka délivrance oko ça mutu délivrance te sur la ligne délivrance te OK oui à moins que azadia mutu za envoûté peut-être bien mutu be liboma muta ekotaki na liboma bi batinde de esprit moko boye nde mutu wana akoza délivrer parce que akomi zoba ya esprit wana mais na mutu conscience ne sala et que ba sentiment na sala ka yango pour abika il faut yemo conscience ne ba que na ke ne ko ka délivrance au quoi ça c'est délivrance ma capacité sur sentiment les anan ouais c'est le ko ya ko na va na katina ye et c'est côté na katina va na katina ye moi ça côté na libala mais aza lesbienne. Tout le monde en goya. Oui, aza lesbienne. Aza un sentiment quand un moi na moi si. Parce que bana basi to ibango. Talaka bana basi bino bana basi tonga basi ko la ka. Mona yo ka ba basi. Ah oui. Mais ba mbali ni bazo ba ngona ba komi soko ke par exemple na poko na ba ville wana et tout na ba restaurant minene au kamwa. Au monde ba mibali ngana anima kermesse moko wa na Maisha Park mais et les kelanga arrivé à 23h bon tozo ya maman journaliste tango boaka tala moi kombo na yango utali mobali mituni me po mobali tiebisho apeso na a décrire apeso na ba qualité mobali ya zoluka utali mobali me okimawa oui bazali ba PD bazali ba PD ni tulu ba mais yo no moni obetela ka obeta mingi sidi kola ba ya ba basi poni parce que ezalaki makambo ya homosexualité mais bana basi basomba yango oh s'approprier nango yango nzamba siliki na mukanda ya Romain 24 kino ya 27 ya siliki bana basi basali contre nature ba boy ko pesa o ezali normal ndenge ezalaki ba komi ko pesa contre nature. Donc si je comprends yo zo marteler bango parce que bango nde babandaki bazaki ba initiateur nango bango babandaki mibali nde babandaki yango. OK Basi ba zwi yango ko zwa au monde awa nabi dans kata Sodome et Gomorrhe l'autre alobi nazana bana nga basi na pesa bino bango bango baboyi babite biso ka ba ange baza ko tout monde seka to pesa bino bango biso ka ba ange bato ba payo ba kote pa na tozana posa to yeba bango donc na bana miki bible bina bana miki na mikolo batondaki liboso ndako ya Lot c'est dit ba tu so comme na posa wana c'est dit que papa wana ko asala ngo pa garçon mo boye amoni ke garçon amoni ete na mwana na mobali asala pa mwana biloko se komage pa nzambe c'est dit que bana basi basa ça va nde ba so biso pe to ko sala biso to mega nde bana basi basala yango bakoma na yango je comprends lelo ba mbali bakomi mwana mbali komi kolula amoni mwana mwasi nsoto penza o penza kuna penza donc c'est bon penza azomona ka lika moko nyonso route moi ça rose va essayer si makanisi donc makanisi ke ka mwana moso apesi mukonga okende boy ndi azomona ka wana kaka bato bana basi bino bana basi commencer ba chirurgie au simaye ya munene tout ça bani et comme ka wana pourquoi
et le koti makasi na kata mokili et comme ko sala makande ngwana ba chrétien toujours bossa ki chrétienté na biso mais je connais des femmes au penza to yebisi boye abi jamais j'ai mon identité jamais ataza munene ndi abi jamais abi loko wana kotikala ko sala ngote mais siko lelo mo ba mikolo ba osala ngote mais ba jeune fille génération 2000 oyo bazokola 1902 bangonde eh na ba jeune garçon ou bana Saint Georges c'est bangonde il faut dire la vérité makambo ça ma yango tokoloba bangonde bebisa bangonde oui otomona mwana muke mwana 12 à 13 ans asa comme lesbienne vous comprenez c'est ça le problème de l'internet et bebisi bana biso to boti bana basi muso ka soni vraiment muso ka soni o va ne soni o tuni makambo wana muso ka soni mais déjà simba déjà pareil Android o sombi le pesi mwana mais tant ozoka eso no nuire na bomo ya mwana ti tant ozoka eso ni c'est mieux que to ko vandisa mwana parent ko vandisi mwana oyebi ke mwana ngako mina âge à puberté mwana ngako mina âge mora bien te o vandisi voilà pourquoi na lobi likambo wana poni ba mama mingi bazosala yango te ba papa kina musala mama mieux fois beta masolo mususu mais pour yebisa mwana ni makambo wana na yebisa mwana eti mwana azoka prendre ngo pa mutu musu na libanda alors que mutu libanda ngo pa zoko saidi mais à profiter ndi makambo lezo beba lelo sodomie ba chrétien photo ba keza mabe sentiment mokili comme côté la biso za mabe liboso ya nzambe tokozala juger toza salité liboso ya nzambe toza salité liboso ya nzambe eza malamu te nayebi keta musu bato musu bakoyidanga ba metala joyo azosaka na pasteur azosaka na tout ça banini oui toyebi tozoba makambo ezali salité oh chrétien ça la makambo sodomie yeba ke nzambe azomona o salité le sambo neto zokende ya Daniel kutu bakanga ngone ba roi de Perse kuna Gabriel akokai ko ya na réponse té mais au bon oya yokutu le sambo eko makazo te pate para likolo et te pate para likolo mais Daniel kutu Gabriel kutu ba bloquer ange Gabriel ba bloquer azoko kitate si oya yo muto zo pratiquant ya sodomie voilà Daniel kutu abina kolia na biloko misunite po pianga ndunda ya lira asali ba jeune na ndengwana akoti mabondeli ti na 21e jour azobondela nzambe aza nzambe ataki mise pa na ye mais prière na ye kei mais réponse ange ya nzambe va bloquer a relégate on peut sa réponse bon le sambo yo muto sa sodomie et comment mais kasi sodomie ngo le lokutu derrière la majorité a basala nzambe ne to kuta bona kati ba pratique wana ba sodomie ba magie bakoti magie ya wana ba sélection magie senga ndingwa ba science senga ndingwa ba science na comprendre tant pasteur ba science pour mata akoma élevé na niveau ministère na ye ba science wana esenga ba contre nature pasteur akeluka église comme bato belé bato batonda ba mona yebani place akeluka pa bato wana ba po oya bisote ba po ya mindele na moni pasteur ozan problème ba mindele oui ayebisi pasteur moninga conduire pasteur pa place moko boye na ville ba koti kuna ya kanisi lipamboli mozo ya bien amona koti na munde na chambre mundele bise kota awa yebi kazo kene ma solo mo bien mo folo ngola bilamba orobima ata osobi okoti awa il faut ça là moi bi meza sauter passer à sali yango tanga zongi ndaka ka yebisi mwasi na sina baby mbapisi ngambongo yango il fallait que ba ça ba prière pour la délivrance il faut ça ba prière pour la délivrance ba chrétien le loyo bazo sala ngo eza makama ba science tout chrétien n'a répété internet et BBC biso fona ba biso nyonso tout internet et BBC biso to komi c'est d'une internet tout chrétien oyo azoki no sala sodomie yebaka ke non chrétien wana ayebi nzela azoluka nzela ya nzambe te nayebi pourquoi ozoloba bo nayebi ke internet etamboli emonani natangi nanga komba mutu te nga natangi komba mutu te nayebi ke internet nanga komba mutu te internet emonani yebani me mais oui ils ont passé internet eza na téléphone ba tunyo surtout ba basali yango ba yebani mais boyeba ke no oyo mutu asali yango wana ya sodomi wana
Yeba kizaka kisi nde mtetindi esala ndengo wana. Ok. C'est comme ça. Kisi nde mtetindi esala ndengo wana. Kisi ndezo pesa bango kizunguzungu, kisi ndezo pesa bango ba ordre na ba. Mais mutalingi biloko moki alinga te mo ba jipa danser. Ba mon est grave. Ba mon est grave. Côté avandi un pasteur mon côté avandi bato amoni faut tala kaye tanga zo bato bazo kolanda ye. Ba simbe ye ba simbi sakwa. Non ba kolanda Jésus te. Bazo landa ye. En plein wana ya linga ya mokili ba mvi ya mokili. Nyonso wana bato bazo ka botanga ka verset on a pesi. Vous allez comprendre. Yango ba comprendre que non. Nzamba tiki bongo envoûtement wana ba vanda na envoûtement wana. Nzamba tiki bobo vanda envoûtement wana. Mais on a vu que tu attends de la grâce. Mettant de la grâce. Nzamba tiki wana envoûtement na sundeli. Ah mais faut mutuye moko andima nzambe. Faut mutuye moko andima nzambe. Il fallait que Thomas atia tembe pour na Jésus. Alors, il faut mutuye moko andima. Le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Toza ba toza mai na makila na nzoto. Mutoza ba posa oya ye. Comme oponi nzela wana. Eza nzela le bien et le mal. Oponi nzela no oponi nzela wana. Il fallait yoka onga na zoloba. Mais oponi nzela wana. Et c'est ça le problème. Yango wana. Élisée na bazaki na Géasi. Mais Élisée bi que Géasi bi que non Élisée boy ko zo ba bien oyo ba présent oyo na mana memeli. Élisée boy ko zo mais Géasi a ke ya zu yango. Comme azu yango. Élisée bi malade ezaki pa na man et comme pa na. Et comme pas na. Malade ma bawane et comme pa na yo. Parce que yeba que non le bien et le mal. Tant de la grâce il faut que Yesu Masiya pekisi makambo wana. Mais tant ozo que no sala ngo. Conséquence bana yo boti ezo kitati na bana na yo. Parce que sentiment no faut soit succès. Sentiment no faut mata. Yaya, ce que ozangi ndima ozangi lobi nzamba ko pesa yo. Et c'est ça. Mais tant que yozo que nous comme sodomi wana. Et puis moi si tant azana ndaka libala, a mesana via sodomi mobile na yo, bande ko mibali. Soko moni moi si na yo. Azaka na posa ya ne to benga ngo lelo ba misia mokili ba yembi yango. Faut te no pour les gens ma sonité, bozo sala yango. Tant ba to yemi cimenterie na ciment. C'est-à-dire ceux qui moi dans un comportement na et que jour yo comme impuissant, il ba moi sinon que ne place moussous. Impuissant sexuel, mobala ko karaté. Il ba que moi sinon que des places moussous. Moi ça me na Sodome. Moi si on me ça na ko satisfaire wana. Arotika yo, à quel lugar place moussous? A ko lugar place moussous. Moi ça la rabajete. A ko lugar place moussous. Yo comme impuissant. Ah tel bien ata et pas bon ça nene. Oui. Parce que biloko tozoli ata moussous même sur impuissance sexuelle, makambo belé au comme fainéant. Moi c'est ça ni a ko lugar mbali moussous. Oh donc pasteur ceux qui n'a comprendre muto azana pratique ya sodomie à zo finir vinezo qui vers impuissance sexuelle. Non non non, c'est pas ça. Dans ça docteur T. C'est pas ça. Muto kaza na pratique ya sodomie. Ça dit que akomona nzambe té. OK, li felo. Akomona nzambe té azana place té, ça contre nature. Et ça ndeko mususu na lande na YouTube hein. Ndeko na YouTube ndeko wana alobi soko pimeli mwasi na yo makambo wana akosala en place mususu. Bien sûr pimeli mobile no makambo wana akosala en place mususu. Mais bien aimé, Bible o tozotanga o nzamba pesi biso lelo to comme na ba ministère. Mais tant osa biloko wana, oza sous pasteur tin. Oza sous pasteur tin. Na pesi verset batanga verset wana. Et c'est ça. Oza sous pasteur tin. Ceux qui ont chrétien sa biloko wana. Et ça biloko to comprendre que non, oza mutu ya ba science. Ceux qui besoin na pédé na quatre église, yo te eka kino ko bongola motema. Amen. Nazo na pédé mon côté na zali kuna. On a pédé mon quatre église. Na quatre église te côté na zalaka wana. Na mona mutu mo za pédé. Dernièrement elle landaki na mona zo teka na ifsinga na invité na église. Abi église bien côté na zaki na mama kelele. Mon vraiment na bien te ngabite yanga na invité kaka. Vraiment? Na invité kaka pour nous ngana te ya vi wana façon ko sala moni tu vois moni il faut essayer là. Nebi frère moko boy to za ministre moto yemba choral moko. Ba bisa biso ka na za rapede. Na tiaka te. Mokolo musu to yimi to za na répétition te na keta la to vandi. So kiti za to vandi ko to kiti za moko. Abi faut dire yo vanda na awo. Na vandi li. Oyebi ke abi so moko pas se vanda tie boy. To za ba na mwana ka za mwana moke vanda. Oyebi ke tango na vandi li. Oyebi ka komi ko simba simbanga. Frère to yemba ne choral moko. Là j'avais encore 18 ans, 18 ans, 17 ans comme ça. Na comprendre que frère Wana Azarapena pédé. Et puis à la longue, il y a que non, Azarapena pédé. Ça, il a pratique rango. Il y a des chrétiens au Azarapena église, mais ça, il a rango.
tolenge la mais bango so te moni asimbi bible toteya makasi po bato ya batika mais toteya par makasi rapport ya bao azomona bien ta bana ba PD mais ya nzoka ya za PD ya kati église aza nango na kati église abombi yango sikota mosusu bango teya makasi ya kokende te il faut koteya toujours mama nga nasanolaka nakoteya bango papa na kati église na bipole na kati église oyo nga nazokamba basere babisinga babika passer omoni frère wana oyo aza makambo pede natikelaki yango tante naleki na chere nakobeki navandise boye te naleki na chere nabandi koteya seri yango mais lelo bapasser baobana songa pede wana apesa mwa $200 aza partenaire mate wana azokoteya yango te mi yesu masiya azomona yo te il faut mona yo mosala osala soki oza ouvrier osala mosala te baomona yo te il faut oza ouvrier osala mosala nzambe abi bakolongola même oyo aza nango te il faut bamona yo osala mosala et c'est comme ça sodomie bref maman eza mabe maman journaliste sodomie eza mabe. Ok, pasteur conseil nini okoki kopesa na bandeko bazovivre na vie ya sodomie conseil nini okoki kopesa bango mutu aza na posa tika mais ye moko azokoka otika te okoconseille ye nini eloko ya liboso na koyebisa bandeko wana baza à côté eloko ya liboso comprendre ke aza à côté liwa elakaka te liwa elakaka te liwa eyaka na ntango na yango okobeta libaku na nzela okufi okotambola mutu kosala accident oke mosala ozokoma boye mutu ekiti yo crise cardiaque tension esali yo okei na mabe oza kosala wana oke nango mutu nyonso azosala makambo ya sodomi wana eke mwasi no aboyi kosala nga boye te kosali na makasi te tika mwasi no comprendre mwasi na yo eke mobali na bite yo nalinga yango te eza sali te na boyaka yango comprendre mobali na yo na mutu azokokotika yango te mon frère ma sœur na te yo boye na Romain 1 kobanda na 24 kino na 27 o comprendre tanga yango et puis susu na sengi na yo kende kotika na komitika na église eke musala nzambe abondela pona yo eza ya pena séance à délivrance boza na ba prière o eza normal ba prière o koza délivrer eke nzambe azana kanda na batu wana lo sambo na yo etepaka tepaka esuka na nzela boza na coopération na satana et c'est ça. Merci beaucoup Lilo ya suka par rapport ya Liloba nanga ya suka na émission ya lelo. En tout cas, tout d'abord on a payé non merci. Merci et maman Labiso Bénédictin, journaliste au a payé so temps au tout ça l'émission yo na PCP bande konyoso ya Congo France. Merci ndenge ba yambingai. Merci beaucoup. Et puis lisusu na mokonzi ya chaîne oyo na sepela kana émission na sala vraiment na zarapena fani na landaka yango. Et c'est bien. Le balanga ya suka ezali bana nzambe total nzambe total mokili te soko tali mokili okotikala kana mokili wana total nzambe bana nzambe na sengi na bino ba pratique wana botika bowela mokili te mituka mapango ekoleka nyonso za pama bambongo succès ya mokili batu batala yo okomi danser okomi boye botika bongola motema na yo soki ekangama no makambo wana bongola motema ya kobondela nzambe kosa pe kaliki te ke passer wana to ko piéger to luka piège poto sambe makambo wasala wana aubundisa biso aya to luki bongo bituma na leka nzamba bundelanga na longa atu bundi bongo okokweya kaka po nzambe nanga azana bomoi le très haut le Dieu tout puissant le maître du ciel et de la terre comme dit merci Sadek c'est ça amen. Amen. Merci beaucoup. Pasteur Moutou a sepeli na yo alinga mona yo prochainement. Moutou a sepeli mona ngai numéro na ngai na kopesa numéro 084 47 58 184 ou alinga mona abengi ngai na appel normal wana eza WhatsApp te parce que WhatsApp ezaka buzo bato donc wana eza appel normal otie unité na yo obengi ngai to sololi mais koluka te tokotanga na internet non toyiba je wana adresse na ngai ezali na Monga Fula Mbudi na Arreciporte avenue Tchela numéro 22 ça c'est l'église Semed Ebenezer to priaka mardi vendredi na poko na 17h puis dimanche to priaka na Tongo donc église Semed Ebenezer avenue Tchela numéro 22. Merci beaucoup. Là, c'était le pasteur Makaya Kongolo qui était là pour parler avec nous sur la sodomie.
toi mon frère, toi ma soeur, qui est en train de vivre dans ces pratiques, en tout cas, te conseiller au tika. Sodomie est pratiquement mal monter. Aux honneurs d'abord na vie na yo moko, aux honneurs d'avenir na yo. Pas seulement yo, même il y a banana yo, il y a banana yo. Ils ont pratiquement comme boisé à mal monter. Balobi biso to lien ba kulut ba lien manga, banane ba yo kamino ngai. Donc pratiquement ce sont des pratiques qui sont purement diaboliques. Tu dois abandonner ça, toi qui es en train de vivre dans cette vie. C'est pas bien. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur est là pour toi. Le Seigneur t'aime encore. Nous sommes pendant les temps de la grâce. Tu peux encore te décider. Oui, il peut encore te recevoir. Oui, il peut encore te faire grâce. Il est un Dieu compatissant. Il fait grâce à qui il veut, comme et quand il veut. Donc, je te conseille mon frère, je te conseille ma soeur. Viwana Isavimo comme à la montée. Prends ton temps. Choisis la bonne voie qui est le chemin de Christ. Choisis le chemin de Christ, le chemin qui va t'amener vers la vie éternelle. Merci beaucoup. Je dis merci à mon chef, à mon 2G, le Messie Didi Dipumba, qui j'ai dit un grand merci. Sans oublier Messie Onésime qui fête aujourd'hui son anniversaire. Joyeux anniversaire à toi, Onésime Malobia. De gros bisous à toi. Sans oublier tous les caméramens, hein. Des gros bisous à vous, je vous aime trop, vous savez. Sans oublier Christian Touré, sans oublier Lady Pro, sans oublier Messi les cordons ainsi que le DT de la chaîne. Là, je vois les amis, je vois Dalia, à qui j'ai dit un grand bonjour. Je vois Kevin, à qui j'ai dit un grand bonjour. Sans oublier tonton Am, les grands tontons, les tontons des enfants. Merci beaucoup à toi et à mon père, mon papa que j'aime beaucoup, Ben Mkengeshaï. Merci beaucoup. Paradis, Adonai, je vous aime beaucoup. Sans oublier Miradi et Sinamit. Bye bye. On se retrouve prochainement